sur base ya makambo Saint Paul alobaki ete mwasi alingi kokumbisa Nzambe to mobali alingi kokumbisa Nzambe ata ekoti te. Mais inverse na basi ifo batia ekoti na banza sur base ya critique ya biso te, mais sur base ya liloba la Nzambe ifo ezala prouve na banza de place wana bandeko na Luanda bayeli. Mais lokola oza koevite na polémique problème ezali te, mais message na biso na banza ekozala publier batu nyonso bakolanda yango ete bandeko na Luanda précisément na mboka ya Palanka batu bapose question na balobi ete bino bakongolais na bala congolaise boza korenye na solo na langue na biso lingala boza koyena biso kitoko kasi bozalaka mpe modele na likolo na yango bayesu kobakisa boye kaka epa na yo sere Mimi balobi ete bamonaki yo peut-être bazala kokanisake suki no ezalaka peut-être mikuse nsasa zinkombo yango wana oza kobomona isa kitambala. Mais na 2010 oyo précisément vers la fin baza ko-observe yo bapaparazi partout bazosurveille yo baye bakamwele ata bamoni okoti na Facebook bafoto na otie tie mikolo oyo bango nyonso bamoni yango précisément ngata na l'ancien legacy ya académie na biso ya africaine nde bamoni mpenza babilongi no mpenza ke sero ate etuki de question baza nango sur base ya mutu le même mutu eza kopesa bapoint balongoli so bapoint babi tomoni sera atie donge bantene kuta soma kuna donge ye pazaka na suki ya makasi me aza kobomba yango me sikoyo akomi kolakisa yango alo balobi boye sera akei kaki ukoma tune nanu question wana mpona nini mikolo oyo sikoyo eske olingi ochange lokolo ou bien ndenge nini parce que oza koatire mpe bata attention sikoyo bamikolo oyo na ONG ne osaliki ete oza koya mais en attendant balmoni yo lokolo nyonso comme si okomoya mpe kaki sikoyo bwana balobi ya solo to lokuta kaki dans ce sens ke bamoni bafoto no mikolo oyo ndenge wana toyebelaki ya Mimi te aza koyemba toujours mutu couvert suki ne kutu toyebaki définition na yango te mais sikoyo tomoni ye mpenza aza na bantene aza nango mpenza suki misuni makasi ndenge naza komona bakomi awa est-ce que par hasard ser na biso akei kaki te ou bien aza kaka la même Mimi Rema oyo toyebaki bien bamitungisa te nayebi esika nini Yesu azwaki ngai bamitungisa te nazoka ndenge bayebaki ngai eloko echange te parce que tozalaka na place kitambala wana na baphase na bino bavedete wana eza droit na bino bafo komaintenir te mais sikoyo bango na maintenance wana yango nde baza kokangamaka à part ça batie su commentaire ya photo moko précisément oyo ya nsala zinsusu wana ocomprendre photo yango ezorenie mutu nyonso azolingaka akitisa yango kaka tiango na albumu na ye question ezali sikoyo balobi eske wana politike te côté A côté B phase obetaki ya bansala zinsusu wana parce que bible mpe eza koloba ye te Jésus Nzambe akopesa yo mapapu lokola aigle okolemba te sikoyo définition ya alo oui définition ya photo wana oprésente biso nyonso na monde pesa biso mpe définition nango sikoyo côté A politique mpo epesi drapeau ya Congo toza na saison bapolitique bolingo na yo compatriote na yo mpo politicien ou bien côté droite parce que mpo lakisa biso epesanga mapapu na pumo lokola aigle à vous l'antenne. Merci maman Joachim ma question likambo na ilobi boye question A nazotangisaka ke nalingi mboka na ngai c'est pas la politique naza politicienne te nazali mwana ya Congo mwana ya RDC mwana ya Afrique mwana ya Angola donc nazali na Nzambe na Mokimba. Je veux tout simplement montrer l'amour que j'ai pour mon pays. Donc il n'y a pas deux choses. Ils ont beaucoup ma politicien qui m'a politique dans notre pays. Et puis de deux, nous avons le but que ma papou, que qu'on appelle ça biso ma papou il y a aigle. Oui. Il y a une signification ma papou wana il y a moana. En tout cas. Donc ozomona ke ba question na bazo observer bana wanzaka tina tete. Vraiment. Bapaparazzi yo moko soko misaki déjà na public yebaki obendaki bapaparazzi ya bapoint nyonso na monde. En tout cas. Bien. Sikoyo sur base ya baquestion oyo towuti kolonga na kote ya gospel toke mpe kote ya Mimi Rema oyo ya kala question ezali yango oyo sikoyo en tant que Mimi ya kala
comment osalaki transition entre vie ya kala na comment Jésus abendeli yo na côté ya chrétienté avant to bana pe kososola ba difficulté nini okutana nango na vie ya kala na vie ya sika. Est-ce que vous pouvez faire un peu histoire no ya témoignage no ya conversion no en Christ comment esalemelaki? Merci Nova. Dans le coup. Aha. Tellement là-bas intervenu na sala na luba conversion en grande église qui on a couvert un peu bref. Je crois que bande kubingi basi balandango. Donc on lobara que na yoka ki Yesu. Na yoka Yesu bana Kishasa. Bon, na yambaki Yesu te na yoka Yesu. On a précisé bana Kishasa. Mais on soit vraiment au béni conversion dans parce que sur la vie de Yesu na Kishasa dans ce que Yesu est catholique nous on est que le baka na sima na biso na bandal parce que on va na groupe de prière moi za tiwana na bana ke le camarade nanga de temps en temps na bana oyo ka bazo sambela ngo ndana za muninga nanga place mo ki na tsanga wana pasteur Franco azobotea nazoyoka mais nazalaki na ngati na yambi Yesu convertino c'était pas ça il a même fait la poto nazalaki na kati ya débauche na ekokota boloko na koti boloko nde na boloko na pasi wana nde na ina kata boloko ya première fois ngai nde na obenga Yesu na isaya na yo akira osala bikamwa soki ya solo osala bikamwa bimisanga na boloko so bimisanga na boloko osalela yo donc nakenda opeka chèque na kota banque quoi na koti banque pour qu'il obliba on peut pas dire que la koti banque na kibi na mongo na ngati na kibi obliba ndenge la kibi koti banque bo kibi 600 000 ou 50 par bon ça dépend au mocha bref bon bah tout ça qui m'a mis 4 mois 4 ans pardon il fallait mettre à 4 ans la prison dans l'équipe première on voit un tribunal bâtiment pour la tilimaté 3 ans fondés place dans l'équipe commune qui est commissarié mais dans ça la prière wana il a essayé en fait de mission na total na équipe sur mission na prison dans ça là yo donc comme il a pour le business na ça là business le cola il est toujours derrière sa parole pour l'accomplir dans le bureau que nous caillons autour de la détresse et on voit comme là dans le vocal qui attend la détresse malgré quand il y a des boches là qui malgré na yamaki Yesu kwa mkonti kwa biti na laite mais nzambe na bolingo na ye ayokaki kolela na mwana kasi na boloko amen il aime kosala appel l'étude sur le tribunal bake lokota kuna kosala kinzovu ndenge basalaka hier balobi na yanga madame topesi yo 4 mois donc il y a 4 ans et commis 4 mois et nzambe lokola afaillir na parole na ye te akomisi adimisinga donc tomaki 4 mois tomaki jour na telemaki devant la barre nde moto nabimaki prison po alakisanga bonzambe na ye donc il est réduit aussi de peine soki eza na parole na biso obi aza na boloko obi aza na likakati moko quelconque Dieu est capable nzambe aza capable ya kosala nyonso eloko moko to nzambe akolomba na bomoi na moto eza te parce que c'est lui qui est le créateur de toutes choses il connaît toutes choses amen et par amour de lui baye kobimisanga na prison lokola aza nzambe akokisaki maloba na ye mpona bomoi nanga yango monina ndeko na yo nasolanda ye ti lelo amen. En tout cas, merci mingi mama mimi de place wana oza komona to zwaki même référence na ba recherche to sali sur na internet précisément na inzocongo.net net que sur le site moi inzocongo.net ya donc yo mi éviter biso to yebi ko lega ko vraiment ba commentaire kitoko penza batu batie wana eza ebele concernant vie na yo ba metika oui
inzocongo.net. D'accord. Bandiko wana otala ngona kulanda. Ah, vraiment. Si on a une sélection, il faut que tu aies une académie. Parce que tu es béni, tu as fait témoignage. Précisément, pour la personne, pour retenir phrase, oyo, na éviter yom to koma yango me to kanya kuna na inzocongo.net. Olobaki boye. J'ai été fille et mère à l'âge de 16 ans. Ce qui veut dire que je sais ce que ces personnes endurent. Banani, ya mimi mike, n'est-ce pas? La jeune fille, oyo, baza, to ya mimi, Nikolo. Po ba ya mado, to yeyi ba ya mado baza ba ser na biso oyo ba kiwelewele bazo tambulaka na kini. Mais ba to ba ya mimi parce que ba mususu to koyeba ba condition ba komeni ba ya mimi. Pourquoi to ba ya mimi na place oyo? Ba ya mimi rema nanu te. Parce que j'ai été fille et mère à l'âge de 16 ans. Qui est une expérience qui toko, nandenge yo mo uti ko pesa biso, qui est mo mutenge ko section na section oyo tondo ke nepe na moi ba question mike. Mais pour la bande na expérience na yo, pour la bande ko bazali ko landa précisément bana ya mike o boza pe connecter parce que na parlant avant na moni ba yipsinga ke batu ba TV munene bazo landa ka yango. Alors ngana lagi na ser na ngai mususu tango peye mama yepsa ke yo na moni simekoli. Parce que azali kotambola papa muke na matandi wana yena babande kona biso bayombe wana ya kintweni sukisa akoma kisukisa. Ah, si tu t'en joindre le groupe bana mbengo fwasa. Siko mera eko kanga ya biyo olngoko na sima ekoli lisusu te mesiko liboso ekoli. E aina nene kakite liboso ya ser na ekolaki. Donc azoki duku zemi. Il est toujours là. Pour tout ça, des expériences, yo faisons qualifier na point oyo na ba expérience oyo. Alors, mais na biso sala sa ke interview ko yebisa ke yebisa biso nane wa mwangi yo se na biso teti mo kwa biso ke somo ba kokayete. Kuba vide. Alors bate. Alors na place wana vers la fin, zeme ko bima. Ay ko bota pera le botika ye mo wa ba koma okumbela mwana mkongo ki responsabilité, n'est-ce pas? Place wana se na biso salaki tu banzango abetaki po mwana longwa vide. Amelaki bakisa ndenge na ndenge. Somo vide mwana bota mwana kaka. Alors, tokomi na point uyu yo yeko sala ONG na yo sur base expérience ozana yango. Mais tozo kana na yo moko. Yo moko na 16 ans wana ndenge confirmer yango. Siko tango mama longo, mama na yo n'est-ce pas? Tango mama longo ayoka kete mwana bebe. Yebisa biso pe histoire wana ndako na papa mabatiko. Makambo ezalaki ndenge nini. Pour ba jeune fille pe baza na condition boye ba apprendre na bango. Ke mbule ya kana tango liboso ekoli. À vous l'antenne. Merci encore à tout le monde. Papa qui déjà a un là la zala qui n'a maman la Kinshasa. Maman ils qui facilité. Ils qui facilité les lobby to le ngai pe na lo na ndinga nyonso na nina mtuso mela vera mungu ya maya mungu zongi sa boy balo na boy mama ezaki muduru mais par la grâce de Dieu le niveau de comprendre malgré na kapara parce que il y a une mission ni wa tindina na sa ala pour na sa mission oyo il faut yo mo bonano pour ça la mission bien et là on a passé par là